tangu nayaki kolobela sujet ya Zakalara nayaki koloba ngote na ndenge ya licholi ezalaki monkerite nalobaki pe loko moko ya mabe te me nayaki kaka kokabola mawa na yo kasi façon na ngai ya kokabola mawa na yo soki ebetisaki yo libaku leki na ngai tia na se Zakalara na bakonseye na yo nalobi botia wapi na se soki botie likolo Oyoki elenge ya Congo tapez les mains, 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 tapez les mains. Ibukasai katanga tosangana Congo Central Kinshasa tosangana Ekwata bandundu tosangana Moswina mosangi biso nyasa Mona tamba Congo makasi ya Congo Mabina Congo chante avec moi mwana Congo mwana mwana Yesu Lolinda Congo Congo sona Congo tangu nayaki kolobela sujet ya Zakalara nayaki koloba ngote na ndenge ya licholi ezalaki monkerite nalobaki pe loko moko ya mabe te me nayaki kaka kokabola mawa na yo kasi façon na ngai ya kokabola mawa na yo soki ebetisaki yo libaku leki na ngai tia na se Zakalara na bakonseye na yo nalobi botia wapi na se soki botie likolo ekosukela bino mabe botuna Robino Mundibu lelo Robino aza wapi po amankanga respect nga naza diable Zakalara nalobi tia musapi na se to tia na se nayebi soki napesi yoka conseil moko Zakalara soki makambo nga nalobaki ebetisaki yo libaku tia na se Zakalara soko ni ngoye basango na ngai kendo tuna Bill Kiton eloni na yo batu bamna komona ngo zombi muto okima kokanga photo meme na yo nayebi na ngai Gezi Maweta azopesa conseil ya malonga te nayebi na ngai mwana ya mokonzi bawangila azopesa conseil ya malonga te Zakalara 1 Zakalara 2 Zakalara 3 naza na carnet d'adresse moko ya mabe soko meki na dimension bavoka na bavoka bakoyuta étranger basangani na oya mboka Zakalara ninga vana na Gezi Maweta conseil ni na par komela chiche belé nga ingratitude pana nga elekaka te nazoboma carrière ya mwano ndeko na nga na bomi ba carrière ya bato ebele na mboko oyo même grand frère na nga Manda Chante leki na ngai Zakalara na koloba lisu kombo na yo te na kotanga lisu kombo na yo te boningi bo manifester ki impolitesse ya likambo oyo nga na lobi mabe te boningi siko bo manke nga oyo komi manquement du respect na koautoriza ngo ata mokie te nazongi lisusu après enterrement bokomona ngai na tikaki na lobaki lisusu te me na ye kozonga po na dossier ya leki na biso Zakalara nakoloba boye ngai bandeko tangu nayaki kolobela sujet ya Zakalara nayaki koloba ngote na ndenge ya licholi ezalaki monkerite nayaki kokompatir na ndeko kokabola mawa na ye ndenge Bible ezoloba na biso tolela na baye bazolela nayaki kofinga te nayaki kobeta lisolo kokonsole ye elokola naza motu oyo nasalaka mpe mwa baanalyse par rapport ya citation ya liwa na banzembo oyo ayembaki na baclipe ndenge elekelelaki ezalaki kaka lolenge na ngai ya kosala baanalyse kokabola mawa na ndeko d'abord premièrement na koloba boye leki na biso Zakalara aza mwana tiango azobunda na vi na ye azoluka lesa libota
azo luka boko la libota ngana linga ba courager ngana linga ba tubabunda po ngape na za grand mobundi grand bosseur musala oyo tangu na bandaki yango batu ebele baseka ngai bamona nga ndeti inutile bamona nga pamba mais tangu nakutanaki na bakonza minene ya mboka batu ebele lelo bakoma ba fan club na ngai batu ebele lelo bakoma ko apprécier ngai na banza ete Zakalara leki na ngai ozana pasi makasi na motema parce que liweze loko ko saka na ngote ko perdre deux petits frères o bazaki loko ba leki na eux propre o bobota mitata moko mama moko fale ba mona esengo ya succès ya ndeko na bango balia pe mbongo ya ndeko na bango mais lelo bazali suna bomo ete na yebi pasi ya kokufela ngai pesi na kufela etango na kufela kana famille biso bato tozala ba succès biso bato tozala ba kombo esukela biso ka mabe batu baloba o bakoko loba kasi Zakalara nga na finga kiyote na lobaki pe loko moko ya mabe te mena yaki ka ko kabola mawana yo kasi façon na nga ya ko kabola mawana yo soke betisaki yo libaku leki na ngai tshana se kotia likolo te po so kotia likolo tuna batu tuna nanu bien na nga na te ko s'excuser pa na yo te mais na yebi so ga ke tshana se so kotia likolo na kotinda yo batu oyo tuna na nzambe te mais to gera ba succès batu ebele na bamboko Zakalara na ba conseiller na yo balobi bocha wapi na se soki bocha likolo ekosukela bino mabe boto na Robino Mundibu lelo Robino aza wapi po amankanga respect na ipesaka epi ba condition abi Robino ozana yo tout près ya kozonga lolende boma yote Paulo tubulu akosa yote bawangila bakosa yote somba taba moko ya mobali mungu abasenzi makasu soko kukano okoma na ndaku na ngai te tokutana na biso kana na maya njili place ezo kabwa meka changu na kote ya batu mbandeko na nga mususu na salika abikila soki na kozonga na ntaba na okena ngo na 111 na nganda maboke na nganda bantaba batumbola ngana lia ngai soki pe na kobwaka ngo na maya njili ngai kaka soki na sali yango na webiso Robino zonga studio Robino achatimbi lelo to suki wapi Zakalara keno tu na zingzeng mwana moko yaki awa na tomboli musapi na nyukuti EPZT solo est-ce que boka lisu zingzeng ngana za diable Zakalara na lobi tia musapi na se to tia na se na ebiso ke na peso ka conseil moko Zakalara soki makambo ngana lobaki ebetisaki yo libaku tia na se Zakalara soko ningoye basango na ngai kendo tuna Bilkiton na sili saka batu na ndenge moko ya mabe soki na sili si yo meme ata photo na nzela kendo tuna sele yo scam avant na fongola ye kendo tuna sele yo ninga témoignaka ngai Zakalara eloni na yo batu bamna komona ngo zombi muto okima kokanga photo meme na yo na yebi na ngai Gezma weta zo peso conseil ya malonga te na yebi na ngai mwana ya mokonte bawangila zo peso conseil ya malonga te soi-disant soki pe boningi bosala ba plainte to boningi boporte na plainte to boningi bokanisana soi-disant ndenge nazoyoka na pekisi na lobibie na pekisi Zakalara 1 Zakalara 2 Zakalara 3 naza na carnet moko ya mabe
Souvent meki na dimension ba avocat na ba avocat ba ko étranger ba sangani na oyamboka. Souvent ni moye ba sangana na lisusu bebe tuna roga. Wana kutu na suki ga wana kota kuna timo ko tuna ba ede minesi ezate. Moyena timo o par-ci par-là ezate. Ngana yeki ko kabola mawana yo. Na yeki ko seka yo te, na yeki na monkeri te, na yeki te ke zagalaga lokola zi problemi na yimisa na batu. Na yeki ko yimisa yo te. Na yeki ko kabola mawana yo e ko pesa yo conseil. Et par rapport pene ngo yembela kinzembu. Ya vérité. Basenga nakenda kinda kwa nganga. Nasenga basenga ki tata nanga. Basenga ki mama nanga. Tangu yoso lobake. Ya vérité. Nakenda kinda kwa nganga. Nasenga ki tata. Basenga ki tata nanga. Basenga ki. Soki tata kufi. Te mama kufi. Et comme elle a dit la coste. Na yebisa dit la coste. Na dit la coste. Botika banzembo aboye. Bana mama kufa tikanga na yo. Yo motolongola nga susi ya mama. Parce que maman n'a pas besoin de regretter. Oh, nini. Moi, na koko yemba ke nga na kufa. Entre temps, maman ça na bon moi. Maman, où est la carte à kufa? Et ça là qui va dire mususu ozo de ma maman. Tu veux découvrir que maman azaki na bon moi pas subitement maman kufi. Zagala wana yebi Congo bien, na yebi Kinshasa bien. Na sokola ba mai musu yo sokola ti. Tozanoka ana chango. Oza mwana mukio sokola mai chwenge. Osokolate, osokola me DC, osokolate, osokola me mokali, osokolate, osokola me bichaguchagu, osokolate, osokola me indombe, osokolate, osokola me bateke, osokolate. O eza changu mabele mame. Na vida ka mutu na tamuke na pesi yo conseil na lobi yebisa ekiri na yo, na batu na yo, soi-disant, soki eza bongo te, soki bo déposa ki plainte pona nga po makambo na komi komona. Na ba appel suspect na zo suspecté yo na lobi bochana na se na sala be mission te ponna na bandasko yo po bato bele ba bengi ngai daddy wana za mwana moke pourquoi pamba yo ko sala mission te na kombo na ite azale kinanga changu aza mwana azo bunda so que sengi to sala analyse par rapport ya ko sunga bande ko muso bazo nga ba ya na lo yenge na succès. Toko shunga parce que abandi carrière mwana muke aza pena mwana muke ya komema ba sentiment belé ni kasi zagala ngani ngavana na gezi mawete conseil ni na part comme la chiche belé o gezi mawete ko pesa part comme la chiche belé nini o ya ko pesa yi conseil ezate basa bango na bango bana mwana ya fali ya mese fali puta za mwana muke Marco Sita za mwana Gezi maweta za mwana zaka bamoni so bango bana mimi papa na yekutu grand star na zwake mwana conseil ezate yango to kuta na ndenge nini na lobaki yango na evita okuta na Gezi mawete na evita okuta na Marco 6 na zo evita okuta no sagala pona nini ngani na ko dépenser belé na ko dépenser belé pona za ya na kolinga te bino bosomba ya kolia bosomba ya komela eza humiliation pour moi. Na kolinga ngane na sala ba dépense wana na tshela bino na ba carburant ba réservoir full na tshela bino carburant ebele na koloba boye na pesi yo conseil ngai okoko luko provoquer loko moko bo meka lokolo kanyisa ngai na batu na yo nyonso na kangisi bino boko misuko yako lele pana nga yali oyibi ba mama combien ba yako lele nga ana porte nenge kala mwana na yeni ngani mekasala lokwa mo ba black mo ba buso babwe yaya na achaka telefone na litoi ndeko na ngai so na che telefone na litoi deke na akitisa 5 minutes ezebele ndeba toka yo o comprendre te mais la zabo na vivaka déjà na ba qualité ya ba diplomate peut-être boye bakate na na qualité ya ba diplomate ne na zaboye peut-être boye bakate na nabi teke na za au monde mambe na meza kanini mutaloba na na qualité comme sango ya solo na lobi na na qualité ya ba diplomate
Yebi diplomate nso bakangaka ye. Diplomate bakangaki na loyengete même na immigration. Ba diplomate bazaka na entrée na bango bazaka pe na sortie na bango. Tokoka na kate. Maître Tchoura Moma abengi nga pona makamu na yo. L'imbattable. Nazu appel ya grand frère Jean-Luc Mukoko babomaka moto na pétrole te. Bayaya babengi ngai. Totala biloko mosusu ya kosala. Mwana oza mwana mukie. Nakoyimilie bino pamba. Bokomi kosenga na ba pardon. Botuna bato na tangi ba kombo wa bazinzeng na tombo na kona somu sabi soki na somu sabi na koti si na bimisi na nyukuti epezete solo. Est-ce que atena nzela boka kili susu ataka na koleka pona nini na benga baninga na ngai ba konzi. Pona sona ba numero na bango nyeso a carnet d'adresse na bengi mutu acheke na boloko na ibisi eke mon frère soko na posa to kabwana te binisa leki et ça là qui attend 72 heures te ba binisi mais kolongwa kana ndaku na bango na mama na ye nga leki na télévision po ba ko senga nga merci ya pamba basala yango te na lobaki nga ingratitude pana nga elekaka te nazo boma carrière ya mwano ndeko na nga na bomi ba carrière ba te bini na mboko yo. Même grand frère na nga manda chanti na koyoka sawa na kwe ola kote ya kopianga mbota zo leka na musika na bomi carrière na ye basa ebele. C'est pour cela na koloba boye na suki wana leki na ngai zakalara na koloba lisu kombo na yote na otanga lisu kombo na yote boningi bo manifester ki impolitesse ya likamoyo nga na lobi mabete boningi ko bo mankenga oyo komi manquement du respect na ko autoriser ngo ata mukiete. Oyoki elengi ya Congo.